bonjour, mbote mingi na biso to bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote, ba ebwe ma vipi moko wazima, est-ce que vous allez bien, bonne santé. Vous allez bien, kimi ezali, wabino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, alamusu la makasi, ndela ba toujours ke kolala kolanga eza habitude d'été. Ko passer pe journée eza habitude d'été. Ko bima ko tambola rozonga eza habitude d'été, nous sezaka ka ngolu, nous sezaka ka grâce ya Nzambe. Alors, et so mingi ya kokutana na bino bandeko na ngani tukutana ka bonde tukutani bona ndenge ya nzela ya bilili. Mama Eliane to sozonga ki na sina zonga ki. O cuisine nga bobi cuisine nga ndenge ezalaka. Naza déjà na kati ya mboka ya France. Na déjà na kati ya mboka la biso nga na vanda na Falansa. Tala ndenge na koma ngebu 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 ndenge na ngebu. Ah, na basoza mtakanda otala ngate po sepelo na ngaite. Alors, qu'est-ce que vous avez au talangate pour séparer en gaité. Suppose fanatique et révolté au talangate pour séparer en gaté. Suppose à mutaketo au talangate pour séparer en gaté. Là, il a vendu pour une de comment va bien gaï. Ne moi bien parti Angola. Quand les bades bien gaïa. Ah, maman, Eliane Nitu bon tarde. N'a pas vu bon tarde. Abi lingala na yoka bien. Koloba peza lingala. Mais ngala za mutakanda te ya na mutakanda te po yo loba ke so mutakanda atala yote ngala benyo pona za mutakanda te na matana kolbo sanga na moja musket voilà moja musket peza la bien tala ndenge na koma ngebu ngaza mutesengo boyebi distributeur ya joie c'est moi ngala za na bongo na nga mutesengo na baki mutakanda atala ngaiti na ngana loba boye bandeko bozo tala ngai. Bon, on a la providence alimentaire. Il y a qui était, ça veut traiter la providence à Longazala, à Boti, la providence alimentaire. La providence alimentaire, c'est les chambres froides, les magasin où ils ont côté qu'à vivre frais na vivre sec et on a le bec na bino boyeki ce qu'on a posé à consommer la bande kokuna na Congo on a posé à consommer la ba parents on a posé à consommer la baboki le même ba voisin on a posé à consommer la bango ko hésiter te benga maman Eliane Nitu au passer commande na yo boyebi ki ba te belé tabo moi na zongi bo mutoba maman Eliane bon ce ko zongi oui ngala zongi mais ngala saka livraison te bande ko na ngai ngala kenda ko livrer te ezana mutu oyo akenda kosala ba livraison atane na zaki na Kishasa ngam na saka livraison te atane bo mo abu muto batela mo poso ki pesa la mo sa livraison atabino moko na banzela nini ngala yebi ona kisa ya livraison donc mutasa ka livraison azali pona mona mutu msopsa mama ni tozongi bon ce qui n'a passé commande mais bako kende ko livrer gérant zali o asa kotala musala yango na biso ba ndeko na ngai tango baboti na biso bazali na bon moyi ezali nde tango ko survenir na ba besoin na bango ezali nde tango ko s'occuper na bango po biso to ba ke mama botaka mona po akola asalisa ye tango ngo yango ya ko milisa moboti na yo milk tango ngo ya ko milisa moboti milk po na kin to kola lango yango ne milk to kola lango na Congo. Ah, puis la poto to melaka preuve ane ki ngai na melakango. Ah, la poto to saka ni to melakango. Batunyo surtout te ngai de temps en temps na melaka na ngai ngona na kanisi. Moi ya bo moi na ngai na mele. Pourquoi et que ezake bo s'occuper na ba de ko baza kuna bo passer ba commande. Eza na bisika oyo ba gérant ki o livrer o ka maman na bisabi ah papa yebisa mwana na ngati na kaka boepa na bino parce que ndekone ya mosi awa soka zimbongo aki kosomba kabelo ache na mutu ngai kenda kosomela nga Thompson oyo ese koti banzinzi déjà soki na lobi ata mipanzi mwana tineki monga mipanzi atina monga mipanzi te liaka bloko yo ona sombeli yo kaka boyebi ki soki ba parents babandi kokola ya na bana musuba linga kozwa le dossier mais convoque ba parents ya na bande ko mingi toza na poto awa au mona kena Congo kuna botika mama atikala na petite sœur botika mama boza cousine moko abokola ka mama botika mama bozwa nièce moko bochana bokola ka mama mais kotina mo e pa nièce et pas cousin to cousine to peut pas propre frère to propre sœur ou comment nazole sa maman te que tant to kola ka boye to koma ki maman nga fali ya bien maman nga fala ta bien maman femme la bien to koma ndenge wana alors bo commander na la providence alimentaire chez maman Eliane Nitu oyo ezali nzaza ya moyen
ya munene ezali ya muke nango pe ezali soko oza na posa obengi ngai tokosolola na makambo ya ba prix tokosolola soko oza d'accord o passer commande na yo gérant zali a okende ko livrer biloko no na destination na pespe merci na bande ko mingi o déjà pendant que nazaki na Congo oyo ba soutenaki magasin fongwami kala tanka ba moni mbala moko ale ba bandi ko commander ba biloko na bango l'exke ba soutenir maman il y a net mafuta ya 5 litres na magasin na nga kuna naza na mafuta ba 5 litres ezali olia ko sombaka quand même biso nde tozabwe tant to sombaka mo 5 litres o to melaka na ngoti yeba keso ko tini mbongo olia ba sombela mama 5 litres ya huile babanda ko sombela mama mafuta o bateka bona mwa kopo mwa kopo bo bakalingi Thomson lelo mwa kopo boye bakalingeli quiz mwa kopo boye chaque jour ko somba pourquoi soko sombeli mama 5 litres na comme ça eko umela mama ko vanda nango eko vanda na ndako eko umela parce que umela makasi ole bacha kopo sko kopo wana ezake soki otini mbongo na Congo otindeli bango directement mbongo babando suma ya muke omona mbongo wana leki asombeli yango kabelo so paza mwana mobali abandi ko zola ngo ba chéri abandi ko pesa na chéri na ye ayebi ke boko yeba te mama moko alobaki ke mwana ngai ndenge ezawa soki mbongo ye asali nango oyo motema na ye elingi tango mama ko silika mama ko lobake zala na koyebisa na yano abi ye soko meki soko abengi na ko lobake nazana ndako te boko solola te boyebi ke ba mama nde bazawa na bakana ba telefone te soko pesi telefone bakoko koyiba bakoko bazoka bango ba telefone tango koko azuye ba telefone na ye ndenge wana ekomaka bobenga kena koto so na mama kena place mama azali oka déjà mwana zo prévenir mama na yeke soko meki koloba koko soko lobi yeba ke tamba ko benga na koloba ke naza ndako te bo solola te alors pona ko kasema ka mwana nyonso la providence alimentaire ezali maman il y a nito azali bo commander oza sucre oza 5 kg ya sucre na magasin na kuna la providence alimentaire ba 5 kg ya sucre bo ezali sombela mama sombela papa sombela tata mwasi sombela mama kulutu biso to ba bantu toliaka na bato toliaka na famille bref adinki ezalaka ke soki mwana obali okomona liputa pe bapesi mama kulutu okomona pe costume bapesi noko okomona pe costume bapesi papa kulutu po toza ba bantu tokuta yango ndenge wana biso tozeba ba mama ya biso omona ndeko ne mwa ye kotala etango anga kende omona mwa sukali apesi atena congélateur nana mbisi Thomson apesi atali boy apesi to mesana kolia na bato biso toza penza ba yimite toza penza batu ya bato mitema koka te ba yimite to liaka na bato alors kuna la provenance alimentaire ba 5 kg ya boy ya sukali ezali sombela mama mwa 5 kg ya sucre akovanda nango mingi ekovanda atoza na posa ya quaker eza nango oza na posa quaker ba mama ndi bakoma na ba papa mini koma nango eza penza te sombela ye mwa quaker amela ko quaker na ye bino mo taka afiki ka mama vandi na ndako amoni ka boy oyebi ke kolia o eza biblique so mama vandi na ndako amoni ka boy baye ko livrer ye mama vandi na ndako amoni baye ko sala ye livraison oyebi ke bakiselaka motu mikolo ko vivre mama vandi amoni livraison ye atala boy mafuta atala boy milk na ye atala boy sukali na ye mais bakiseli mama moi 2 jours moi 3 jours une semaine 10 jours et puis maman pe moi 2 mois ko vivre azomona ki azosani azolia kolia bande ko c'est important tant s'occuper na ba parents yo mutoza ba parents bazana na bomoy s'occuper na ba kola muka eza habitude te kolala kolamuka eza habitude te ko passer pe journée eza habitude te pour lelo oyo soki mama meli milk na ye te moi milk ndeza boyo zo melisa mama te mama zangi milk mama zangi sukali bosa mama biloko ya ndengwana so mama kufindo bimisi mbongo nde ba ninga tamba kwa ba cotisation taba na ba cotisation pe na poche wo opesa pe mama te ndo osaki na kunda mama boye batu ba mona te ko kuna mama na ba cercle ya pembe ba koma okombo te wana batu ba mona
laissa maman tango azana bon moy alia malamu amela surtout ba mikolo ba koma olinga milk alia malamu amela po mkola kokufa akepela libumu nzala te akende na esengo ya te mama za kuna na mboka mama za kuna azota ngapenda na bana poto na ola la nzala ngapenda lokwa mutu na boti te ngapenda na bana ba ola la nzala kitoko to za mapamboli te mapamboli ezali tango za ko s'occuper na ba boti po ba boti tango ba koma na mikolo nana ko s'occuper na bango surtout ya biso ya Afrique bino ka mutu ko s'occuper biso mutu ko s'occuper na bango ba ko mikolo oya poto awa soki moboti yaki na poto eke na poto awa asala musana azana retraite na bon ba parents na biso Afrique sans retraite ezate retraite ezali bana o ba boti ba onde retraite voilà donc toza pe na ba soso ezakuna toza pe na ba ngombe ezali o ba carton ba quiz ezali o mipanzi balinga mini mipanzi ba mipanzi viande mipanzi ezali o malangwa ezali Thomson ezali o nyuso bobike za vivre frère soso ya mibimba soso ya makasi soso ya pete nyuso ezali yo benga kama mama ile ya nito okomona pose ya libota ekokisami merci mingi na ba o nyuso tout basi ba passer ba commande bazaki peut servir à temps et en heure alors yo mto ozelanga pourquoi pas kanisa ta ba voisin ce qui attend maman papa azate bana ko bazali maman kuluse bazali maman bongo ba voisin na bino wana ozaki so ba obeto kimia ko tsala kwa ba voisin ba bino so ba lambite ko lia fufa ba voisin zongi sela pe mama ya ba voisin na yo fufu na bango oliaka que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibe chanel bana betu bon salon na ole kusabina biloko nyoso tu oza na kati ya magasin soko telo zi connaissance obingi maman ile anitu o passer commande na yo bisous.